Yenge bandeko balandi losako bambote jambo bisika banso bozwami bandeko biso toyaka awa liboso na bino pona kolobela bino bonzambe bwa biso toyaka pona kolobela bino bokoko bwa biso toyaka pona kolobela bino kimpeve na biso spiritualité na biso toyaka pona kolobela bino science na biso toyaka pona kolobela bino ba secret historique mambi mabiso maima bombama mambi oyo na kombo ya kimbangu maye oyo na histoire ndenge obengi yango na lopoto ya li français histoire cachée pamba te mvuluzi kimbangu kombo na ye ezali elingi koloba les révélateurs des choses cachées moto oyo ayaki kokundola mambi maema bombama soki lelo oyo tozali vivre 27 ans tokokende na 28 ans ya humiliation ya maltraitance oyo ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais batu nyonso bazali kosala biso communauté internationale bazali kosala biso kati na mokili po nanu to utiliser même pas 1% ya bwanya pe mayele oyo nzambe apesa biso na bongo na biso mayele ya bakoko babiso nanu to utiliser même pas 1% nango nanu to utiliser te o bobengaka na lopoto savoir et connaissance ya ba valeur na biso ya kimuntu nanu to utiliser même pas 1% nango itina bomoni ete banguna na biso ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais batu nyonso ba impérialiste o bazwa kobundisa biso oyo ba impérialiste capitaliste baza ko utiliser biso bango po ba déstabiliser o ba déstabiliser po te o ba déstabiliser 9 pays 9 frontières na biso ba boma ba détruire eloko oyo to bengi stabilité pe sécurité ya mboka ba détruire mapinga na biso tangu ba ye afdel aza kokota botiki bango bakota ba détruire mapinga eloko ya liboso ezalaka mapinga soki ezali makasi mboka moko te esakanaka na mboka oyo mapinga na yango ezali makasi ba déstabiliser mapinga na biso bazwi mapinga na biso bamemi bango na kitona bakomisi kitona camp de concentration ba exterminer bandeko na biso ya ex-phase ya forces armées zaïroises peuple bino moko peuple na kozanga bwanya pe mayele ya bamalako ya bilaka mvuluzi kimbangu alobaki bokomi kokende kolakisaka bandako soda Mobutu avandaka bakangi ye soda Mobutu avandaka bakangi ye bake koboma ye na terrain na ka Mobutu na ba terrain wana bakunda bandeko na biso bakunda babeti bakundi wana bazwi basusu bamemi bango na kibomango ba exterminer bango na kibomango armée na biso ekufi baeko boma eloko ya mibaye baeko boma éducation jeunesse baeko boma yango bien pour moto azala lisusu na bwanya te jeunesse éducation à venir ya mboka babomi
babomi yango na bandenge nyonso oyo lelo ba musicien batu baza koloba te ba combattant babomi culture na biso nani abomi culture ba musicien batu babomi culture na biso to ba combattant batu babomi culture na biso pour culture musique ezali culture na biso parmi ba culture na biso ya mboka musique ezali culture na biso ya système éducatif ya ko transmettre message ya ko transmettre éducation ya ko éduquer population na loyembo na lindanda na mabina soki mokonzi akosala mabe roi akosala mabe bon balanga nzembo ba éducateur de masse na culture na biso griot alanga nzembo nde abandi kote ya message oyo ya population mais baye kobebisa yango bato baza koboma biso bato oyo baesali ba crime toutes sortes de crimes 27 ans ya crime de guerre bato basali 27 ans ya crime contre l'humanité bato oyo basali 27 ans ya crime de génocide bato oyo basali ba viol ba pillage génocide économique bato oyo ba détruire bato bakoboma bakei babomi bashebeya lelo makila ya shebeya elati kabila na nzoto akokende wapi Hippolyte Kanambe akokende wapi makila ya shebeya makila ya bazana makila ya bana Congo elati bango na John Numbi makila ya mfumu kamwana sampu elati bango makila ya 20 millions de Congolais elati bango alors sikoyo pona nini 27 ans il y a crime, il y a génocide. 27 ans, il y a crime contre l'humanité. 27 ans, il y a crime de guerre. 27 ans, il y a pillage systématique. Il y a bankitanabiso, il y a viol. Il y a kopekisa maya komela. Il y a kopimela biso lotiliki, électricité. Et pourtant, tout ça na barrage à Inga. 27 ans, il y a koboma biso nanzala. Épidémie oyo eleki épidémie ya mokili ya koboma nzala ezali te et pourtant rebedi nango ezali wana tozala mfumbwa moto asalaka elanga fumbwa azalaka te mais uta bakoko na biso ti lelo oyo mfumbwa ebotaka mayebo ebotaka mbinzo na zamba ezali 27 ans ya humiliation oyo pour t'utiliser même pas 1% ya bwanya pe ya mayele ya makambo oyo tozali koloba lelo siko bato basali ba crime wana muto abomi mwana nanga abomi tata na yo abomi mama na yo alanga nzembo na esika ete ayemba oyo ba résistant ba militant ba combattant bazali koloba alanga nzembo ayemba yango non alanga nzembo akomi koyemba lokola eza culture na biso tolula miziki tolula kobina po ezali culture na biso ezala na matanga ebembe ezali tokoyemba tokobina mwana botami ezali tokoyemba tokobina sikoyo bakomi koyemba ba musicien ba artiste musicien bakomi koyemba batu oyo basali ba crime wana na kanza po balobi musicien za mwasi ndumba loko za mwasi ndumba batu oyo bakosala ba crime wana bapesi yo mbongo lokolo za mwasi ndumba okomi koyemba tango sikoyo yo ndeko oyo ezoleka bazwi mama baviole ye bazwi banzete bachubi ye basali yango na ndeko na yo
basali yango na mwana na yo tala bolingo oyo yozalaka nango tozonga bato bandeko bolingo oyo ozalaka nango ata ozali awa oza kolia bien oza makambo nyonso eza malamu me bazwi mwana na yo ya 6 mois baviole ye bakati ye mike bazwi mwasi na yo bakati ye mutu e yo artiste musicien oza koyemba mutu wana oza koapoge pouvoir wana oza kokumisa bato wana bosiko nga naza na facilité ya kotelemela bato wana te ya kokutana na bato wana te namoni yo olongwe na Kinshasa kuna oye awa miziki oyo oye awa oye kokumisa bato wana na loyembo bandeko bomoto bwa biso ezali wapi ezali na moins l'infini nanu kutu tokoti na moins 7 te ya mayele ya bomoto na biso nanu kutu to utiliser même moins 4 moins 3 moins 2 te culture na biso oui na système éducatif ya koseka artiste et comédien okosekisa biso okopesa message okomi texte na yo ozokoma yango okobima oye kopesa mosala oyo tokosala notion de la nation Congo 21 na tozali koteya eza misala oyo bino bokoki kosala yango eza po bino bozali balider d'opinion bino nde bato balandaka bino nde bato bayebi bino nde bosekisaka bato bosepelisaka biso me ntango bino bokomi kokumisa bato oyo basali 27 ans ya crime contre l'humanité na mboka na biso 25 ans ya crime de guerre bokomi koyemba mwana yaka natala na kosimba te papa pesa mama pesa sima papa beta tonga bino wana bosepeli na kati ya mabala bokilo bafamille mibale bango wana babokilo bofandi batie musique bakri mosusu tokoki koloba yango te na éducation moto azwi éducation na baboti na ye éducation ya malonga na koki kutu koloba babiloko misusu bokoyemba te ya soni na libala batie yango sango babwakaka wana bato nyonso wo na babokilo kuna bino nyonso mama apesa nsima papa abeta tonga boye mwana yaka natala yaka biloko wana nyonso tu badétruire mais tolobaki boye ntango papa limia atunaki ngai na baémission oyo émission tosalaki ye eske malako ya bilaka ya mvuluzi kimbangu ekokokisama nalobaki ekokokisama e na répété yango lisusu nalobi nazali na croyance à 100%. Nazali na croyance na yango à 100%. Nyonso ekokokisama. Et 98%. Et si ekokisami. Etikali kaka 2%. Mais tangu nalobaki bongo. Batu ba traité nga de tous les noms. Mais dans zongeli yango lisusu. Loba ete Satan mutakelaka biso ba Congolais. Wane kokokisama te. Mais so ndenge pas soki ndenge mpungu tulendo akela biso. Mokeli akela biso. Ndenge akela ba chinois. Ndenge akela ba américain.
ndenge akela ba japonais, ba belge, ba italien, ba anglais, batu nyonso tu ya mokili. Ndenge pe akela biso. Satan mutu akela biso te pona biso to tikala seko seko ba esclave ya mokili mobimba. Nalobi na bandeli nazali na croyance, naza ko imaginer te, naza na croyance et l'imagination oyo ba colonisateur ba yelaka biso te. Oza ko imaginer, boza ko imaginer batu balobi na ngai non, bo traitenga de tous les noms. Mie mwele na bota mafumu na bima na libumu ya mama mfumu oyo na kosala eza pona mabele, bitumba oyo tozobunda ezali pona mabele. Ngonga esi ekoki, ngonga esi ekoki bandeko. Japonais boyebisinga bobi il y a que Jésus-Christ qui va sauver le Congo. Ona koloba ezali pamba kimbangu akufa. Mais japonais tangu ba memeli Jésus-Christ bolobi nanga na luka naza ndoki naza nganga bo traitenga de tous les noms. Bolobi na luka elongi batu bakoma kosambela na luka elongi ya Jésus-Christ. Ba japonais ba memela bango Jésus-Christ, ba japonais baboya. Mais botala ba japonais ndenge lelo oyo bisika ba japonais bakomi. Ba chinois ba memela bango elongi ya Jésus-Christ oyo bokoloba. Ba chinois baboya. Ba chinois batikala na bokoko bwa bango, na spiritualité na bango, na science na bango, na politique ya bakoko na bango. Meka corruption komona, meka ko yiba kaka GSM ya mutu ekwei. Ikende na Chine meka ko yiba. Chine basambela ka Jésus te. Mais kende tala Chine lelo ndenge komi. Mutu akwei si portefeuille na ye ba caméra ezali partout. Yo yiba yango kombo na yo ezali prison. Batu oyo ba memela bango elongi ya Jésus nde bolobi na ngana luka elongi ya Jésus. Ngana mfumu. Naza koloba na bino. Eza imagination te, eza réalité. Bato ba memela bango elongi ya Jésus, ba botola ba mboka na bango. Batu wana bakoma ba umbu kati na mboka na bango. Batu balongwa, batu oyo, ba européen, ba italien, balongwa na bamboka na bango bakenda na États-Unis, ko exploiter or, exode massive, bakenda kuna, bakenda ko yiba bango mabele na komemela bango elongi ya Yesu. Batuana ba yamba elongi ya Yesu, ba extermina batuana nyonso, batuana ba merindia bakoma muke, bakoma ba esclave, bakoma ba sous-homme kati na mboka na bango, batu oyo ba dondwa na ba mboka na bango na ba Brésil wana. Na Amérique mobimba, na Australie bokende. Bao ba yindo bazalaka kuna bakoma lelo ba umbu e bato bakoma ko diriger mokili na kombo ya Jésus. Mais bakoki na ba chinois te, bakoki ba saoudien te, ba saoudien ba développer mboka na bango o ezalaki désert na elongi ya Jésus te. Ba église na bino boko sala bokendo sala ngona Arabie Saoudite soki ba kotumba bino te. Mais bokendo tala ba mboka o bino boko kende kuna bokendo tala ba Koweït. Koweït ezalaki il y a 50 ans bazali kolobela ba mboka ana te. Mais bokendo ko tala Koweït ndenge ekomi na elongi ya Jésus. Elongi ya Jésus za imagination oyo ba impérialiste ba salaka po ba dominer mokili. Bandeko
tolobaki malako ya Fumuki Mbangu ekokokisama. Toza na document ya entretien ya Fumuki Mbangu na ba missionnaire catholique ya Kisantu tangu bakendeki kotala mvuluzi Kimbangu na prison ya Lubumbashi. Babotolaki biso mabele wana na kombo ya Yesu bapesi yango kombo Elizabeth. Bakendeki kotala ye le 17 août 1922. Otoza kokota na 1922. Ezali na malako ya bilaka ya 1921. Eza na malako ya bilaka ya 1922. Azalaki kopesa kaka malako ya bilaka ya mboka na biso. Ya le 17 août 1922 alobi nini? Na Kikongo ndenge ba traduire ezali traduit na français. Mvuluzi alobi Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance. Nation Congo mboka na biso ekozwa ba kimpwanza mibale. Kimpwanza ya liboso pe kimpwanza ya mibale. Pamba te liloba ya mpungu tulendu, liloba ya Nzambe elobi bongo. Parce que c'est la promesse de la volonté ya Nzambi. Ayebisi bango, le roi de Belge sera emprisonné. Na tango ya deuxième guerre mondiale, bakangaka roi na bango yewana akoma ko traité na balma yango kutu balingaki kolimoje ye ebotaka makambo ebele likambo wana. Mais Mvuluzi Kimbangu alobaka ngo déjà bilakana na le 17 août 1922. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force ya Nzambi ya mpungu tulendu. Akonga Mungali Nzakomba, Wamba, Kalunga, ndenge bakoko babiso babengaka ye. Cette première indépendance sera obtenue par la force ya mpungu tulendu, ya Wamba mpungu tulendu akonga Mungali Nzakomba, kimpwanza na biso ya yambo oyo tozwaki. Moyindo akobengana Loposo Pembe na mabele na ye. Baindo bakobengana bakolonisateur na tokobengana bango na mabele na biso. Beaucoup de miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Ndenge bomonaki. Bazo kima bazo bosa na bana. Il y aura beaucoup d'obstacles. Mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force ya Wamba mpungu tulendu akonga Mungali Nzakomba Kalunga Maweja Nangila. Conformément à son plan divin, ya Kimpeve. Plan ya molimo, bitumba oyo yango tolobaka ezalaka bitumba ya molimo. Ezali avant tout bitumba ya molimo. Un fils Congo, mwana ya Congo, sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque ya Kimpeve ya Longo. Il sera choisi par Mpungu Tulendu pour être le guide du combat parce que l'ennemi Satan traduira parmi ces différents responsables. Pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger. Bomoni Satan ndenge abundisa biso uta tozwa indépendance. Kasavu avandi wana Mobutu ayepa asali Kasavu coup d'état. Aye kozwa kovanda nebonga. Avandi nebonga pendant 32 ans avandi wana nani
ali ba impérialiste capitaliste bake kozwa Kagame na chargé ya nani ya sécurité ya service à renseignement à Uganda bamemi baforme na CIA bapréparé bien aye na Rwanda a exterminer bandeko na ye asali génocide ya lokuta pona kaka babotola mabele na biso po baya kobotola este ya Congo ekende kuna ba annexe yango na Rwanda. Kabila, Laurent Désiré Kabila, tango aye kotelema aye komuyeba komona danger nini oyo aye nango na mboka ndenge bazo sasaba na mboka atelemi kotelema telemi mwana mobokoli fils adoptif na ye Hippolyte Kanambe abomiye na kati ya ndako palin de marque bisiko ya vandi siko sécurité oyo eleke sika wana na mboka mobimba ezali te baye babetie masasi babomie lokola nyama. C'est pourquoi Vuluza Lobakango, Vuluzi Kimbango Lobaka Biloko. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger. Un touti. Obo yembe la kae, obo bine la kae, butu moi. Oya silisi bande konabiso. Oyo makila ya chebe yana bazane latie lelo. Un de ceux aussi qui sont venus d'ailleurs. Batuana ba Ruberwa. Bisika nini o bomona roi ba nomeye. Roi ba nomaka ete pa na biso. Congo ezali ba mabele na ba mele na ba mabele na ba mabele. Ndenge mpungu tulendo bonimbisi mpungu tulendo asalaki mokili na ye na liloba. Apesi pe biso ba mfumu pouvoir nguya ya kobatela ba mabele na biso na maloba. Jamais banomaka mfumu nkumu mwami banomaka ete ezali babota maka eza na kati ya libota soki ezali matriaka na bomama nde bozuki bokonzi lokola biso ezali ya bomama koko na biso tensial o awita Egypte ndenga yaka na biso naza descendant soko simingo komona descendant ya tensial ye azoloba kende olukelanga siko lobi nanga ke noto boya bakoko babiso to vivre lokola bakoko na babiso te to kende ko vivre lokola bakoko ya batu mususu. Nakoma ko vivre bolo bananga ke nakoma ko vivre lokola ba descendant ya Abraham, ba descendant ya Isaac, ba descendant ya Jacob. Bokende bolukela ngai descendant na bango moko bolakisa ngai ye atsolola na biso bo aloba ke ye aza descendant ya Jacob, ye aza descendant ya Abraham, ye aza descendant ya Isaac. Lelo tokoloba tokomi na mvula ya suka ya 2021 tokota 2022 bokende kolukela ngai ye kasi koko ya ilunga mbidi azali so boke boluka koko ya ilunga mbidi azali so boke bokende koluka bakoko ya Matayamf bazali bakoko ya Kiamvu bazali ba descendant na biso ya mama Kipamvita bazali ya Nzinga bazali ya reine Nzinga bazali tikino lelo ya roi Nzinga ku bazali kino lelo ba descendant ba famille wana tozali kasi bolobi ke tuza bandoki botel misamboka wana totala bino ba Rwandais baya bazwa parti wana bakomi ko boma ba biso ba mwami bango bakomi ko
kodondwana. Son règne sera aussi celui des étrangers. Règne ya nani. Mvuluzi toko tangezali malako ya bilaka mvuluzi kimbangu alobaka na ba missionnaire catholique oyo bakendeki kotala ye na boloko ya Lubumbashi na Katanga. Alobaki, c'est pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger, un de ceux aussi qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de la nation Congo. Il sera très orgueilleux et autoritaire. Il incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il gouvernera vraiment longtemps. 18 ans oyo anyokoli biso politika nambe. Massacre na massacre na massacre, ba fausse commune na ba fausse commune na ba fausse commune. Abomi biso nzala, koboma, kufa, humiliation, maltraitance. Balobi basoda bauti armée ougandaise ekoti po bambenga na banguna basangani na mapinga na biso 4 mois yango oyo bakota mapinga na biso bafu oyo bakenda kuna 4 mois mapinga na biso bazofuta bango te oyo baza na est 4 mois bafutaka mutu oyo azobundela mboka mutu wana bafutaka ete 4 mois mais mapinga ya Uganda eza kokamwa ration militaire ya basoda na biso ekomaka te bango kutu nde bakomi kopesa lisusu bandeko na biso ya mapinga bilei bakomona soda na biso akobunda makolo ngulu to na mapapa botine eza te tala sabotage batetruire mapinga bapanzi mapinga babomi mapinga mapinga ya Uganda baza komona me bakotuna bango kutu me boza batiki bino na ba condition ya boye ndenge nini boza kobunda boza la ministre ya défense boza na chef d'état-major boza na ba généraux bozo ka procès ya CBA boyoka ba grade ya batu wana nyonso ba criminel o basali ba crime wana eza ya CBA na bazana bongo ya boteti. Est-ce que boyoki procès ya kamwana sampu bakasayen bozui pouvoir wapi procès ya kamwana sampu soki penza bolingi mabele wana wapi procès ya mfumu na bino mfumu badefandaka mfumu yango balobi pouvoir na ye kozala cruel et féroce à l'image du lion. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant en changeant beaucoup les gouvernements et les choses. Et même les noms du pays Congo, il les changera. Il ne voudra pas quitter les fauteuils du pouvoir. Mais sa fin sera une fin de malheur, de tristesse et de honte. Mboka na biso eza République démocratique du Congo te. Consensus wana bo changer mboka bo salaki yango na banani. Na population afdel eza ba Rwandais baye na bino. Ba Rwandais baluki ba Congolais nino tokotia bango na liboso po biso to kende to diriger mboka wana to balkaniser mboka wana to zwa este ya mboka wana to komisango état Tutiland. Mais aza koyebisa bino Congo ezali Kingdom of Congo ezali mabele na biso biso nzambe mpungu tulendu mutu apesaka biso pouvoir wana ye mutu akelaka biso pe ye mutu apesaka biso pouvoir ya Kingdom Congo. Le Congo sera complètement détruit ndenge tomoni Congo ekomi lelo oyo. Il y aura de malheur
les gens se lamenteront auprès de Mpungutu Lendu. Ndenge boza kokende kolela, kobondela, koza boko tuna na lalaka te ngonga nyonso bandeko bobengaka, bandeko tosololaka makambo ya mboka. Naza komona ba combattant boza kobunda butu moi ba o baza na mboka ba o nani aza kosambela te ba mama bazolala libumu na se bandeko mususu babengaka nga bazolela soki azwi ngai te atiki nga message komona mama mokolo azolela. Mfumu nzambe atiki biso boye ndenge nini? Mfumu tokosuka basilisa biso nyonso soki mission eza penza ya yo kolemba te mfumu. Bunda 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 ba roi na biso ba bundaka. Les guerres reviendront. Bitumba yango toza komona. Mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. Ndenge boye kosala ba loi na bino ke Hippolyte Kanamba koki kozala poursuivi te na moment oyo azalaki président ya mboka. Mbeba nyonso asalaki en exercice akoki kozala poursuivi te. Mais bomikosi nazotala caméra nazoyebisa bino bomikosi. Kalev nazotala yo bisiko zali olukanaka ngai olobako kosambisa ngai na ba video osilisi bana Congo na koboma yo mutu bakoloba de père et de mère osilisi bana Congo na koboma likolo kosalela batuti okanaka ngai me nayebisaka olobaka mokolo nga na kotia mabele na mabele ya Congo okosambisa nga na ba video me nayebisi yo nani na mokili oyo ayebi date ya existence ya Nzambi? Nani na mokili oyo esa feta anniversaire ya Nzambi? Nani na mokili oyo esa feta anniversaire ya création ya mabele, ya création ya mabele na mokili? Nani na mokili oyo feta anniversaire ya création ya ba mabele ya ba royaume na biso ya ensemble ya ba royaume na biso ya Congo? Na lubaka na mukolo nga na kocha makolo na Kinshasa za mukolo yo kokima mais okimi ngana na chi makolo na Kinshasa te po naza na mission o mvuluzi apesi ngai awa nazo kosala. John Numbi omenasaka libota nanga bayebisaka yo wana eza libota ya bafumu omenasaka ngai bayebisaka yo oke kosimba mfumu oyo simbi aza mfumu bamfumu oyo ya baventure te bayaka kovanda na babiro ya baministre baza konimba bamfumu oyo te balandaka bino na kolomba mbongo mfumu ya kolomba te bayebisaki yo aza mfumu ngai aza mfumu oyo ya baventure na bino bokosala te mutu ale awuti na n'importe où boye boko boke bosombeli lingenda na wenza bikeko bosombeli mukila nyama bosombeli koti bopesi bokomisi mfumu. Mfumu babotamaka mfumu ezalaka famille régnante ezate n'importe qui bokomisa mutu fumu na mabela bateke mabela baumbu ndengeni mfumu ezali mutu po akoma mfumu abotama mfumu soki eza matriarcat soki eza patriarcat akosala cérémonie akozala initié akokota na kati ya ndako ya bakoko na ye héritage na bango basusu bakotaka pendant 3 mois basusu bakotaka pendant 15 jours basusu bakotaka pendant 9 jours ça dépend ya coutume ya royaume na bango ngai naza ba oyo bokosakana te mvuluzi ya ABC banganga nzambi ba missionnaire abi la richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l'étranger et qui s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des gens seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs de deniers publics.
est-ce que soki makambo oyo touti koloba bilaka oyo 98% nango ekoki te esalemi te oyo ezoleka na mboka na biso bokoloba nini oyo ezoleka na mokili oyo alobaki le 10 septembre 1921 soki bomoni yango eza malako na ye te bokoloba nini boza komona yango te lokola bozomona na misu donc bolingi tosala bino yango sikoyo na dessin mpo bondima bolobi na nga nali nganga nali ndoki bokoloba na bino bokotraite nga de tous les noms nakotika bitumba oyo te mpo bitumba oyo ezali bitumba ya molimo tokozwa mpe minduki te tobundana bango mpo bango bato basalaka minduki minduki nini oyo biso tokozwa tokende tosala tobundana bango bango bato basalaka minduki baza na basatellite de surveillance baza na badrone Laurent Désiré Kabila ntango azwaki minduki atie na aéroport ya njili mpo azongisa guerre etumba esika eutaki na baarme ya bacoréen basalaki nini babetaki yango par satellite bato bakufa na aéroport babombarde yango par satellite minduki nini oyo biso tokobunda na bango bolobi na nga naluka elongi ya yesu mais oza revers oza na croyance na imagination ya baimpérialiste ya bacolonialiste bakata biso nde bachaîne na maboko bakanga yango na cerveau bakanga yo chaîne na cerveau yaka awa kende bino bato boza awa na poto bokende koluka bible kende kaka na balabala oyo vandaka kende pa mundele yebisa ye s'il vous plaît, vous pouvez me passer votre Bible, je vais lire un verset biblique. Akomono mutali boma po aza na Bible te na ndako. Aloba makambo nini oyo zoloba na nga. Po ezali création ya ba romain. Po ba diriger mokili baya ko conquérir ba biso abakoye biso po ba romain baya ko conquérir Belgique baya ka na Bible. Bayaki na biloko wana na ba roi na biso bakomi ba prince évêque nyonso bakomi ba monseigneur seigneur ba bengi ba roi na bango ba seigneur ba monseigneur kende osenga bible et pas voisin no sokaza nango kende oyebisa loba te naza chrétien ba otala oboba ba comprendre yo te 21e siècle 3e millénaire yo kaka na ba rêve na ba imagination oza ko imaginer yango ba komisa o esclave yango yo kotikala kaka esclave bomoi na mobimba bakoloba na obongo bande ko tokomi na suka ya maloba matatoli na biso ya suka ya mbula tozobundela mabele ngonga yango 2% oyo etikali tokomi nango pemi ye moko mvuluzi kimbangu ayebi mokolo nango ayebi ngonga nango ndenge salamaki le 4 janvier 1959 biso toza na minduki ya kobunda te tokobunda na minduki te kasi bamakesa basoldat mapinga ya mvuluzi kimbangu nde ezali koya kokata likambo nde ezali koya kopesa biso kimpwanza ya nkembo turo eza ya nkembo ya banzenza te o libana ye aye kokoma aye na lipapa komi riche yo komotekela libana eloka ye leka ye o indien pauvre tokobenga bango bamvunzi awa bapakistanais baindien bauti kune pa na bango bamvunzi okomi mwana musala na ya komi kofinga o chinois komofinga yo imbécile na mboka na moko o libanais komo kangisa yo po libanais apesaka général saki ya loso saki ya carton makayabu saki ya carton ya soso par mois général azo protéger ye kimpwanza wana esili
ya nkembo ya banzenza sikoyo toza kozela toza kozwa mapinga na biso basoldat na biso ya mikuse basoldat ya kimbangu bazali koya kobunda mwana na mwana soki ngonga ane tangu ngonga ane kokoka soki te tangu ngonga ane za kokoka po naza 100% sûr na message oyo naza koloba mwana na mwana ya Congo kanga zelo na lizita zala nango na nzoto na yo nalobi kanga zelo na lizita zala nango na nzoto na yo ata babeti yo masasi eloko moko te ekosalema le 4 janvier 1959 eza lobi bana le 4 janvier 1959 bazali batata na biso babunda bazalaki baviva ou bakanga bango le 4 janvier 1959 bazali mindele o bakimaka babosa na bana bazali basoda ya mikuse oyo bazalaki babeti yo masasi azwi loboko atie abimisi lisasi abikende misatu kaka misatu me ya ngonga oyo ya kimpwanza ya mvu bazo ya mitanu wana mvuluzi kimbangu azali na mapinga bandeko mapinga na biso ezali kotelema nayebisi bino 100% naza na croyance wana naza koimagine te ndenge bino boimaginaka ndenge bapesa bino croyance e imagination ya bakati chaîne na maboko batie na mutu mapinga na biso wana mboka moko te na mokili ekokoka kobundisa mapinga na biso mboka moko te na mokili ekotelema devant ekonomi ya mboka na biso tokozongela bandinga na biso tokolongola bakombo na bango chinois aportaka kombo ya Jean te chinois aportaka kombo biblique te indien oyo lelo aza na bombe atomique aportaka kombo biblique te saoudien aportaka kombo biblique te bisiko bino bokende kokufela baportaka bakombo ya bakoko na bango nde toza kozongela authenticité na biso tozongiseli bino matondo oyo ezali message na biso bafamille royale de la lignée authentique toyaki kopesa bino na kombo ya bamabota nyonso bafamille régnante nyonso nde na bapermettre ngai naleka liboso na bino bankulu bapermettre ngai napesa yango message na biso yango wana tozongisi matondo na mvuluzi kimbangu matondo na bankulu na bango nyonso tu liloba moko te eutaka na monoko ya nzambe ezonga na monoko na ye sans ke ete ekokisama matondo